botika kotia Karine Mokonzi na motalaka na makambo ya Jani na la Brain. Karine alobi exactement makambo ezoleka modèle ya moniango et puis Karine ayebi Jani et puis tebi makambo tu oeleka. Karine azoloba pesu po ye moko ya comédienne. Karine azalaka pe na ba comédien ba Hans ba Mike ayebi makambo ebele kati. Bopinion o azopesa azoloba eza juste. Elakisi pe teke Karine Mokonzi asuki wana te lokola bevenema mosusu bamakambo mosusu ekomobima ezolobama. Alors Karine Mokonzi ako continue ba sujet selon ba donné ezobima sika. Mais bokomo bamba Karine Mokonzi na motalaka. Maître Shuramboma lobi atie kombo mutute bino na TikTok partout botie photo a Karine. Ata Maître Shuramboma atangaki komba Karine. Maître Shuramboma apesi asali missione na ba norme légale pe juste. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bana TikTok, ba mama TikTok. Boza batu teke ba présenter bino Karine Mokonzi. Ata oye lelo na TikTok, po TikTok ya facile e konsomaka ba mega moke. Ata ozala na internet te bano baza na Congo, baza na ba village. En tout cas, boyoka komba Karine. Soko yoka te na kati internet tango ozoyoka ozomitu na yo moko Karine Mokonzi yango nani. Alors tango ozomitu na bongo yeba aza n'importe qui te. Menga papa robo na lobino aza icône ya réseaux sociaux. Bandeko, la baronne abandi émission ndenge bato to bazosala. Kaka nde oya ye ezali spécial parce que azo beta bisika oyo esengeli abeta. Azo beta orjete. Azo beta direct na poto. Yango ezosala pasi. Soke sengeli makambu aloba. Pona faveur ya la Brine akoloba. Pona contre la Brine akoloba. Makambu esengeli aloba pona Jani akoloba. Pona contre Jani akoloba. Pe akokota nango na ba détail oyo ezoswa bino. Oyo ezoswa penze za ba détail. Ozala d'accord te abeti kitoko. Netinga papa robo. Nazana epe d'accord te na ba point mosos. Mena koloba teke Karine abeti mabe. Abeti juste. Parce que yazo beta modèle ya yebi makambango. Modèle ayebi caractère ya Jani. Asolagana epe. Modèle ayebi pe histoire ya bartiste. Pour Karine Mokonzi, c'est un artiste pe a fréquentaka. Bartiste koleka ba artiste bango moko. Modèle ba fréquentaka ba ninga na bango. Bactrice.
Bo comprendre non? Na lobi boy. Neti ansulu zona zali. Afrikantaka baninga ne ba actrice. Mais Karine Mokonza koko ye baba actrice na bakter koleka ansulu zolo. Parce que ye Afrikantaka pe bele surtout balobelaka ye makambo. Tamusu par rapport ya ansulu zolo. One exemple. Na lobite za bongo mais exemple. Pour comprendre que yo ozo pesa opinion na TikTok, ozo pesa opinion na YouTube, alors o comprendre makambo te to comprendre o moniza contre ba ide na yo o kamati tia Karine Mokonzi na motalaka. Bandeko bino tu bozo tanga komba Karine na mabe na lobite bino tu boche na motalaka. Non. Bamisusu botangi komba Karine Mokonzi na mabe bolakisi kaka ke bozali contre ye na modèle wa lobi, hein? Poto se comprendre. Mais bamisusu nde batie pe na motalaka, ezali kambo analyse te, ezali kambo te soki nini te. Bazo zela kaka Karine Mokonzi na likambo moko, ba nango d'accord te ale. Pa. Babambi parti na TikTok. Même en réalité, vous avez un mangote. En réalité, na libuma yo déjà Karine Mokonzi. Yango en réalité pa ya tchaka kombona. Akanga internet. D'abord ça kangaki. Akimisa ba bébé Gracia. Rachel, Akimisa ba bébé Olangi. Nani? Na kombe koma ukima. Likole ya Henrietta Belawaya. Bandeko. Et s'il dit même pas. Bevenema oe komo bimasiko ne tcheliwa. Modèle ke la brine a bengaki urgence te. Tango jani akufi. A bonga mine nanu. Asali makambo asalaki. Alors bakaya bongo. Soke za juste bongo. Ba nouvelle asika. Donc Karine Mokonzi pe akoya na analyse mosusu. Parce que ça likambaliwa non? Karine Mokonzi abomana ni bongo. Rien. Bogoloba Karine Mokonzi kobana liboso bali yango te. Mingi baboma pe na ki copain copine. Baboma ko. Boyebi yango non? Babomisa pe. Ebele. Boka yango pe non? Fi oyoyo. Bazawe la garçon moko boye. Mwana nani yo to afandeke pa iboye. Atinda bakange suki atia mili patali ya imoto mwana kufa. Atinda bato babeta ye babomai. Garçon wana kufa po alingaki mwasi bato. Copain copine bato. Donc copain copine bato bakufa ebele. Ata na ngola bato ebele bakufa. Gana kufela ba master ebele pe bongo. Akelinga moto. Mwasi wana aki na copain ya ebaki te. Balobi tika atiki pete. Babete lisasi na Chikwanza. Na Moiboya. Ake Chikwanza babete lisasi. Bato bapanza likambo nini alingai copine nanga. Makambo esilia. Atake kasha osaga M1. Eli kamba copain copine. Bakango na permis moniato. Obeta inani na prison juste na Viana. Na Sama Belair. Na Molili. Mais obomi mutu po na copine to mwasi na. Lobande ba makambo ezoleka neti na otan internet. Natali na Somalie à 2024.
babomi jeune garçon moko na leta condamnation à mort na bakabon bon bandeko Karine Mokonzi la baronne azo analyser très bien abeti makambo très bien et soit est dérangé et anormal soki okamati yango na ndenge ya méchanceté na ndenge motema likundu na ndenge oyina Karine c'est ton problème mais soki okamati yango na ndenge ke analyse ya Karine Mokonzi yana bapoint oya d'accord bapoint oya d'accord te obeteli yango so analyse ça se comprend hein et puis autorisé bien sûr Karine Mokonzi autorisé nyonso mais bon na bata logique pe bakolo autorisé oza na droit na yo o expliquer biso likambo yo moni yango te mais kobambe na motalaka mais non bato basali bemission baze ebele non oyo tu basali makambo na bango ya nango d'accord bango obamba bango na motalaka te TikTok ne oyebana te kadi so bambi papa robo orie bato batuna to batala soko ozoloba nini bango bakotala papa robo bango nani bongo te yango wana fo bambaka icône ça se comprend non ça se comprend pas hein nana biso ça se comprend bandeko ba téléspectateurs ya réseaux sociaux makambo la brine ezo continuer et puis Karine Mokonzi aza wana mpona kocontinue aza pe na équipe mpona kocontinue dossier yango dossier esili esili te bahistoire esili te nani azelaki ke histoire mosusu ekobima nani azelaki ke mwasi oyo abenganaka mobali wana na ndako oyo abotisala brine oyo azongisaka ye mpe na ndako akomata na batiktok nani azelaki yango motu te surtout nani azelaki aya na kabambaka ata likambo boye pamba te batémoignage ya lokuta ezalaka te na makambo oyo mpo likambo te oyo azoloba bakoconvoke direct indirect te mais direct bandeko ya bongo ata bino bozolanda ngai na makambo ebele bokebaka kozala témoin surtout soki moto akufi keba makambo kokoloba mpo detail na okoloba soki bamoni yango ya nécessaire bamoni yo témoin indirect to direct bakoconvoke yo direct okepe te baye kozwa yo makambo olobaki ya mpe lokuta oke prison nakanisa Karine Mokonzi na ndimi te asa clôturaki na baanalyse te jani mpe na bakundi ye te donc badossier ezali Karine Mokonzi mpe nanu amoni mama Sylvie te obe soki sa amonaki ye na video na image na TikTok mais nanu ayebi parcours mama Sylvie avivra te donc ntango akotala makambo wana tu akoya susu makambo ya mao ayebi oyo ayebi mwa likolo ntango akoyeba lisusu na epoke wana mao amema vi ndenge nini akoya lisusu Karine Mokonzi aclôturé te atie barrage te aza nani mama réseaux sociaux bobengai mama YouTube alors bamama na bino na bandako babandako konie koloba te kaka na likambo moko me azokonie koloba yo moko olobi mpe mama likambo yango esilaki te so olobaki mama alobi na mama nakoloba mpo nazomona makambo yango ndenge
ezo changer to nazomona ba oyo na sotaki ya bongo alors boko supporter d'avance boko supporter nini boko yoka pe boko tos na discipline mokonzi Karine mokonzi la baronne Madame Belao Maman Henrietta Belao d'accord ah oui fille bien-aimée il y a Général Mokonzi fille adorable il y a Maman Charlotte Oyazana empire naï la Chine descendant il y a Tchombe bongote koko nazala déjà icône bon aza icône tilelo pour icône bazalaka tilewa icône c'est tout mingi kutu ki icône na bango eti ebima tango bakufi neti jeune mo akufi na Angola keba akobima icône on sait jamais pamba te ko kufa kufi ntembu na yiwana esali succès dans tous les pays lusophones tina Brésil balobeli liwana batie banzemune pe bazobenga cantor angolano donc musicien ya gospel pe bazolo bazaki na voix moko kosakana te d'avance nzembu wana banzemune presque wana basalela ngo droit d'auteur na famille na ye bandeko bocomprendre akokoma pe icône asali rien na mokili oyo ekomisa moto icône mais bato mbosala icône après liwana ye d'accord mais Karine mokonzi aza icône vivante Tchombe siko aza icône bolandi nakanza na claircir bien sûr ezalaki sujet te ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va
Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.